Capage TV. Capage TV. Comme na l'air ma pona milero yo. Mututo comme na souci par na yesi et Simba. Amen. Amen. Au voter moi na quartier bokola n'était pas posté le cas boko pera ko postuler. OK. Boko tindika azwa soka koti ayiba comme le ennemi. OK. Luka muto akoya o akopesa sengo pona batu nyonso na bandeko na yo pe na kati. Na 2006 na 2011 na vota président Kabila. OK. Dieu m'attend parler na corrompana batu ba photo ba yibi ba yebi. OK. Ba tano kutu ba yibi kelanga sedi mo moni o tinda soto voter. Moni atala tanga habité. Congo e utaki na yo yebi azalaki jeune. Tango akoti to chayo papo ba jeune de balingi makambe ke ekende. Soka déstabiliser to abebisa na yebi te mena lia inka na ti lelo te. O pe na moni siko na turo yo. Conviction na nga na moni makambe président Fatia Sali ata mingi te muke e convaincre nga ki azana posa makambe ke ekende. Pourquoi ngai selon nga na ba sélection cité? Ni muta convaincre nga na so bango clair ouvert. Ndenge ba congolais musu bazana bato ba ko voter na ite que so na voter kinga ni tenda za mabe. Ah c'est ça, c'est ça. Nyonso ba posila ba congolais. Amen. Nanzete kuta pona ba place ko konama mais nyoso mabele kona nzete na désert ko bima mais ça c'est zéro. Pourquoi boy mabele wan mama to ba nzete pona ka biso to pona nanzete pona ka mais to pona place cité bikenda kenda ko kota na ba sentiment mutu nenga bambelo lisolo to yamba ko ka gardien ya ye yokanga na ko yamba pona bobo to pesa conseil obimi ennemi mama basta na uti komona bikota kota on no bongisela deux personnes kaka ndenge zalaka linga beta kufra na yo bongisi subale tango ke mopanzi mutabebisa kibale yo avoti ba chaba frère mibale frère makolona frère amen frère amen sakatina te mesoka kangi po alongezaka pa pasi tika na frère amen tika boy lembisa te makolo mama frère amen za kwa lolemu. Merci. Kaka nanzela mwasa mi balende Salomo abima. Comment ça mbalba teke nanzela mwasa makangu na ngoya na mwana sagesse toi. C'est ça. Atika na sagesse mais mwana makangu. Bana basi voix normal. Oh pendas David akenda katoka ngalo bangu. Bani ngawaya ba. Weba ke bana balabala bakosa makambu koleka bana nda ya ndako. Amen. Yango pena osololi. Challenge. Jamais titulaire ayoka réserve mingi. Ayoka kande ba collègue bana terrain. Soko ka réserve soka ba bale makasi nda zaka pe jogo comment ba tigo libana ngana bandaka match yo libano pe nga conseil o coach alobité na baby ça pour remplacer ba lingi ba remplacer nga pasta na makambo yo yo ka tolé réserve te bozana équipe moko c'est là ka match biso to tia bio ganola ta médaille amen amana za clair soko yeba kando zaka titulaire c'est ça Ningoza na mutu kasa osamba comme grand mécanicien ba kosindola ba camion fait les grands tous les mécaniciens akuma na ba camion sa somba yesika ba ko bongisa otinda somba pièce kokita ki akimi asundole mutuka 1 2 3 4 5 komi prêt o mituka nanga ozamba mbongisi moko na prince wow challenge yango pena teme ko bateka Jésus ko laisse ngomona miracle makamba osala on va se plaindre qu'on décharger charge à l'hôpital, batonge pe ma miracle ça l'a offert te. Bateka Jésus pour moi qui la to moni be formation biso mo to se plaindre na pas ce qui mala moye ba moni ba ko bomango no ki. Tika we papa. Maman na le polele. Choisissez le service de Maman Chimène Cargo et bénéficiez de plusieurs services tels que le fret maritime, chargement de 5 conteneurs en un seul jour, service cargo rapide de manière à ce que votre conteneur arrive à bon port dans un délai de 35 jours, un service de fret aérien pour que vos marchandises arrivent par avion dans un délai de 3 à 4 jours. Maman Chimène dispose également d'un salon de coiffure mixte, coiffure homme de très haut niveau, coiffure femme avec des professionnels de la beauté et du look. Un salon qui respecte toutes les normes. Chez Maman Chimène, il y a aussi un restaurant qui vous met à votre disposition un petit déjeuner dès 8h à 10h tous les jours, ainsi que le grand buffet de 13h à 23h avec une multitude de repas africains. Rejoignez tous le service exceptionnel de Maman Chimène 6 à Dubaï, Moon Royal Hotel, Deira, Maman Chimène Cargo Service, toujours près de vous.
On vous accompagne en tout pendant votre séjour à Dubaï. Rétinoblastome, cancer de l'œil. Néphroblastome, cancer du rein. Lymphome, cancer de ganglion. Première cause de mortalité par maladie chez l'enfant. Le cancer des enfants est une réalité. Participez à sauver la vie d'un enfant et de faire avancer la recherche sur les cancers de l'enfant en faisant un don à la Fondation Noah. Les gens jusqu'à aujourd'hui ne croient pas qu'il y a un cancer qui ravage tellement. Les gens croient que le cancer c'est mythe ou bien c'est la sorcellerie, mais au contraire, moi je suis témoignage. J'ai un enfant qui est guéri du cancer. Fondation Noah, nous avons besoin de lisungi na bino. Bana bazo souffrir na cancer. Et que sunga mwana moko place nyonso azali pour un problème ya cancer. Ils ont frappé, ils ont makasi. To sunga bana pour bangonde avenir ya lobby. Faites un don via notre compte bancaire et soutenez la cause du cancer infantile pour mieux le prévenir et le traiter à temps. Comment se rendre à l'hôtel Laël si vous êtes à l'aéroport international de Luanda? Prenez la route Primerio de Mayo. Et puis la direction à droite qui mène jusqu'au supermarché Shoprite à Palanca. À 10 minutes, non loin de la banque Ouamba. Et là, vous êtes arrivé à l'hôtel Laël. Hôtel Laël, adresse iconique de la capitale angolaise qui répond à toutes vos attentes. Avec des chambres bien équipées, chambres simples, chambres standard, chambre suite avec Wi-Fi pour un séjour de plus agréable. Au menu de votre séjour également, un restaurant branché avec une cuisine d'exception et un bar VIP pour vous redonner un petit coup de peps. Hôtel Laël, c'est aussi 2 salles de fête avec une capacité jusqu'à 250 personnes pour vos grands événements. Retrouvez l'Hôtel Laël à Luanda en Angola, plus 244 932 129 280, plus 244 955 499 778. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme des produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. Dès la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo ata bébé en pakola mafuta na biso pe kitoko ba o balingaka munoko na bango comme le moi rose bokomi ko 6 episode là pour ko pepisa munoko te Rude Beauté ayi biso oyo omona ke batache moko esali ngai mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekopebisa yo te ekosala allergique te donc nyonso eza naturel omoni ça Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo batango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakola nazo recommande bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment likolo na tingani kaka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House.
Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Merci, toza pela pasta awa, en tout cas, biso toza pela awa, Kikangiyu, na palais du peuple. Merci na ba onyo so bazana biso, ndetinga, na poni na nga numéro 20, Fachi Beton. Naza vraiment clair, na poni na nga numéro 20, neto lobi kaka na pasta paza awa, ye kutu na mapona mi alobi, ya ye za na motema ekobima te, mutu na mutu azaka na choix na ye. Ezate so ikapacha poni numéro 20, oh kapachi yo, oh nanya sala ki boy, oh Fachi te. En tout cas, Congolais faut koyeba ke mutu na mutu ana opinion na ye. Pasta aza na opinion na ye, nga pe na opinion na nga, en tout cas, makambo kende ndenge faut kende. Jo, il faut filmer nga na pasta pe soto silisi po on dira raté koto. Pasta. Tozolo ba mama ba ponami. Tozolo ba mama ba ponami. Omoni ndenge ni epi ndo boni santé. Santé za kana très bien yebi côté wana djebo. Kapash to comme na l'air ma ponami lero yo. Mutu to comme kana souci par na yesi esimba. Amen. Na solo ba pena zo zongela. Na lingaka Kongo na intérêt te na botama aw na kola aw. Amen. Souci na ngana lingaka tangana kelela ba tu nyoso bazo esengo. Amen. Nete sans comprendre. Na lingaka komba Kongo za la kilo na libana tant na kenanga na kuta ina ngolais gabonais américain tant bazo komisa Kongo pona malamba moni awa ngape na sana kati. Amen. Nete sans comprendre. Na comprend pas ça. Capable to comme na lero il faut que ça l'attention. OK. Yo kanga très bien. Na zolanda. Capable que voter ne sont corruption te. OK. Voter ne sont malamu misune mo et moni. Amen. Pour voter moi na quartier bokola n'était pas posté le cas boko pera postuler. OK. Boko tindika azwa soka koti aiba comme le ennemi. OK. Luka muto akoya o akopesa sengo pona batu nyonso na bandeko na yo pe na kati. Amen. Ça on comprend. Na comprendre. Na solo bango pe na lobaka chaque fois. Kitoko. Na votaka ne sengwa kotinda te na sengwa motema. OK. Na zo répéter pe na zongeli. Na 2006, na 2011 na vota président Kabila. OK. Dieu m'attend parler na korompa na batu ba voto ba yibi ba yebi. OK. Ba tanu kutu ba yibi kelanga sedi mo moni otinda soto voter. Moni atala tanga habité. Congo eutaki na yo yebi azalaki jeune. Tango akoti to chayo papo ba jeune de balingi makambo ekende. Soka déstabiliser to abebisa na yebi te mena lia inka na eti lelo te. O pe na moni siko na turo yo. Confection nga na moni makambo président Fatia Sali ata mingi te muke e convaincre nga ki azana poser makambo ekende. Pourquoi ngai selon nga na acceleration cité? Ni muta convaincre nga na so bango clair ouvert. Dès ba congolais muso bazana bato ba ko voter na ite que so na voter nga ni tenda za mabe. Ah c'est ça, c'est ça. Nyonso ba posila ba congolais. Na lingi bango nyonso ba ezala ba mukwege ba kwa yulu ba katumbi ba na baza ba congolais nazani contenu pour na la ninde para makambo na moni na minute oni na moni nakende wana mama. OK. Na comprendre na lobi mutala ndanga te bonga na lobi ya yango wana. OK. Pasta réalité à vie di solomo ko betela nga awa na ninga mekano to ke na code maka mususu peza la eloko mo salami mais diable a utilisé kaka mutu pa ko isa yo lobi na yo landanga bien na zolanda pasta yo kanga makambo mabela ka mutu sa oyeba. Amen. Capage confiance na yo atopesi na bato kengela kango za na contrôle. Amen. Pourquoi mutu kata basali moteur makasi baningaka frele ka vitesse na mbango? Wani pasta na mona ngoko
mutuka ezaka na mbanga makasi frère na pesa ka différent na bakamia pe frère mutuka makasi faut batama na système moko soki ngi pa atelemisa ye ngelo bake na vie contrôla ka boboto na yo to pesa ngo confiance tina suka ya solo pasta capaz yo koyeba te porte d'entrée ko ya partir ya chauffeur et à partir ya bonne à partir ya mutu moko ndimate oyo yebi te ko côté na ba noke yabla ko utiliser mutu moko pa ko selo makambo ko tikolo ndimate amen exemple ko to ke exemple olamki na tongo zikar na tanto contrôler ki bete no contrôler ka o pesi chauffeur moko be mécanicien na sengo ka ninge zalake mekelanga yo yebi ke ndenge otala yelo kwa lekyo na mutuka kotala nyonso na confiance bo message na esa contrôler ay mamuka démarrer mais njoka mafuta sile kinda ngambu yangoko ora suka pena limite ko beta tour wana loko pesi tan yo lali akibeta tour bisiko ko mone danger mais camion na yete akene be moteur be ti lana makam na loba na pasa tangu pa ko yo tali ke ko liana ina makamtu mto sala kya sala so ko kote ka shona likamni ba pesa confiance na ye me atrair na makambo kuta senga gite confiance ko pesa ibo boto miselo ngambo so ko tro sentir ke ba utiliser na simalo ko ajida ba sala le poche jake akende ba itizaka batu trop loko ba yo keloko na zolo ba na olanda papa belo moni bango na nzela batikala piaka bangote bele bazwaka mbongo kanaki mutu moko to ko betele libaku ni mwasi ni mobali ni famille ti ashita tikala piaka elekela kaiti lelo yango moni ebele baninga kolongwa na barte alangwela esengo kolinga masanga te alangwa na kanda ndenge basituki se na likamba pesa confiance kweya soka alobi nenga zalaka soni camarade esengo fala na kwiti pa bosa na mikumba shoki na motema soka lali sa kwiti bokomona lali njoka kokufa ya soloko yango na zebisa yo ezana ba poche ya dégâts to mona ba tukapa shifanda nye amen kozala ka champion ko critiquer muto monité mutu moko aboya yete makambo a vie amen et yana batu mususa za mwana muke 20 ans alemba filo kwa koka 97 ans tika boy pasta makamba mona depuis bo mwana ti akola abaye mukili souci na accident yo kaka na ba TV komela ye base belé yo kama kama na loba basa pena akufa valere ko ekoka ami boma mama makambo eza vraiment mazolo belo ba sérieux problème amen to telemi si mandako yo yebi ona yebi wana ndako ebomi ma document nyoso ape ya pays papa Chilanda na Hollanda papa omoni vie nazongela ka vie surtout vie ne pesa biso raison amen papa Chioka Hollanda ko s'inquiéta kapona makambu mususu etali yo te yokanga bien s'inquiéta na makambu za na nzela couloir na yo amen okokuta na batu samba ko pesa mbeto bakoseka mais muke bakufungela motema tika boy pasta alobaka nanga na s'inquiéta kapona makambu oyo etalinga tete kokotaka te merci kokotaka na ba sentiment mutu nenga bambelo lisolo to yamba loka gardien ya ye yokanga na koyamba mpona boboto pesa conseil obimi ennemi mama pasta na uti komona nazolobela sembo oza prophète mama nazolobela yo amen ndima kaka na mutu ubetiaka boye amen soki moko santi ke confession likambo azoloba ndimisi nga na makasi ndima kotia commentaire te oya boyi ningiseleka mutu koloba te mokonisa mutu elobi ebele ela ngala to likambo natiaki mutu boye nandimaki te nakamwaki nanga kaka merci mama naopesa sagesse namona oza pena sage okobima enemi ya boboto bolingo na ye loto bere olie nienka olati bere ya pamba bato balie likambo babimi innocent yo mutu oliaki eloko te balati yo ngambo likolo kaka bikota kota olulo bongisela des personnes kaka ndenge ezalaka alinga beta kufula na ye obongisi su bale ntango eke mopanzi mutu abebisaki bale yo Répartir à zéro ou consolider les acquis. Votons utile. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, numéro 20. À la tête d'une grande population, aux différents combats tu as été fidèle. Dans ta vie aujourd'hui tu es choisi. Le papa votons tous numéro 20. Le maman votons tous numéro 20.
Oh mon qualité. Pasteur, o doyen. On comprend nango. Yaya, na uti ko bongisa bale ya mutakufra. Na lati likambu. Ozana nazolo belo sagesse ya se. Pasteur fona yo kakao. Mama na ote ya yo original version. Amen. Tozana makambo yo kopi na mukila lelo. Android ba makamuso yo komi sa yo mokolo likambo yeba. Makasi. Bati musuba ko luka ba benga yo ba koto na click po ba salir yo. Mais na libanda likambo zaki na dignité na valeur. Tango approché bango libanda bazo kanso continue kiri nzoko ba lati si obelo kwa Madagascar. Obimi na Afrique mais libanda. Basta Madagascar. Mama na zu. Mboka. Te mboka te. Mama. Surtout ba Madagascar na ba via batu. On comprendre ngo très bien. On comprendre ngo très bien. Madagascar oyo wapi. Nazo yebisa o vérité moko. Merci papa. Ngana mona mutazana problème na mwasi na iselo ye. Babimina baninga selo ndenge na bango. E ate ya opanzela bango mtu na mbongo na bokutana baninga. Kanda likamba ina mwasi ya utina ndako mando betra baninga na ba. So bafanda kinya basundoli yo. Bapesa conseil na sima likamba bakebimanga bakela tanga ngambo. Ba comme ça bon sana mwasi ya te mama tika ba camarade ngande ba mimanga na nzela mabe. Yo moko yaki na likambo exposé. To meka ko cheka ngolo kwa radio kufito bon sana ba vis. O memi su sango kyoto bebso lo radio. Pe azo poate bino devant mwasi ne me boye biye. Or bino kutune bo respecta mwasi wana. Koleka ye moko kololo eloko. Mais là tu bino su bel ko ça o sambwa. Donc moi ça ini bino na boboto boye na boboto ko lingaye bolati berbo ça mama na solo belo au secret professionnel. Professionnel peut à péter. Quand na lobaka. T'es pasteur mayele hein. Yo ko ela likamte. Mama na prévenanga. Ngabi koyela. Boye lokoyo. Merci. Na peso conseil. Contrôler ka kotion so kokende. Environnement. Koza na confiance ite poza na voiture sikoza na bandi na yo. Koko kufa na erreur mutu mususu. Ba presse bembe raison mais comme trop tard. Ba presse. Ngata na zana bandi na ngana contrôler kaka. Pourquoi nazo kene mbangu makasi boye na mitu. Nazo wela na zongi na frein. Mutu azate nzela mula ime na deuxième bangu. Merci. Oyo ya double faux chauffeur. Na tali makambo ya vie ba kufa mingi boye. Pastor, nzamba pa. Na kena koma. Pastor pesa mbote. Pour comprendre nga. Challenger. Ya makasi. Nazo fungola ya numéro 1. Maman nazo yebisa yo kanga. Oyo facilité ya vie. Pastor. Okomi na place oyo soko yebite. Odindi. Pastor, et bon on ndenge ba calculer la rabatu. Oyo bazora moins 1 franc. Na yebisi yo, omoni vie. Balinga tika la piaka bakosa kopesa conseil mais bachola. Makasi. Soko bandi ko za 100 francs bakosa kopousa na ko bapesa pe conseil ka kokweya. Soki sokendeka na likolo bakomi koluka kobendo na ekiri baeda o te ntango banda bayebi yo bazomona ntango bamoni ke ozoforce bakomi kokosa koaflate mpo ya bakopi yo mpe eloko te me balati yo buzoba mpo bima na kati ya ekiri comme si oparticipa. Pastor oyebi pena nzamba pambola. Pastor makasi importance ya discrétion na vie ya moto ezani pastor. Non, discrétion eza lokola yoka na voiture batia bafrère mibale frère makolo na frère amen. Frère amé azakatina te mais soka kangi po longo ezaka pa pasi tika na frère amé tika boy le mbisa te makolo mama frère amé za kwa lolemu. Merci okoyoka pilipili obeko beta lisolo pasi etikali ya yo. Merci soko lobi to me yale pilipili esui misolo bakelo mapole pilipili azui lisolo euti na yo balie biloko te okangi komba pilipili bango basepeli. Soko fana ki nyo cheka mutube mangame ba pété. Kufaka na pasi ba mona ko beta te pa très très bien ebele. Amen. Ya pété. Tout li a pété. Base retourne. Dona koma na frère Meko na 2024. Limela nga. Soko frère Meza ato nyati accélérateur. Frère Meko tel martina ngomba. Soko zana ngo cheka frère Meko ameteli. Et na frère Meko comme ça aussi moment na ngeba nzo sima. Akoki charge te. Frère Meko botola nyonso. Makanga pa pamba te. Oui. Yo faut faire faux appena comme fan après ça point. Pastor. On a loba. Donc le lait moi comme ma frère mais. Maman comme ça le lait mon frère. Bombela ka yo makamusu euti na yo sa lokolo yebite me mto sali yango. Amen. Oh dimanche likolo. Maman base. Oh présidence. Kolonganga na sali makamususu na bombelinga ko betela ngame ngame na sala komali kamunga na sala na betela mutu te elongwanga na mutu te me na setu na bosa nango Nete so comprendre ti pasta bandera
nalobi boye université nga moko kolonga makamusu na sana nzela nanga tina koma mukolo za na place musu nzoto nanga zo memanga na pimelinga koyeba makamunga moko na sala poso na beteli bato za dega na bombelinga na ngata ko kanisa ngote na kunda ngo na archive nanga na sali tuna bosa nango meuti nanga na ko betaka ngo pe obeti osamboy mama Pastor oyebi na ba secret mususu na zolobela yo yanga na nzoto makamususu ko betela ni mobali ni bana ni famille tika boy na ite na loba ni nyao otika ondima te Pastor tika boy kapasi oyo kingo original merci pourquoi batinyo so bazana ba garde corps mais ba garde musu ba mara faible musu ba batela mala chef a pesi confesse na ba garde corps mais na ba garde corps na epeka so kengela su bango mais ba kengela kaye tika boy John akosi Pastor Nefa chibato sana ape na bato ya pakengela mama na lo belo secret ya kokoma pa tika boy ko ba niveau likolo o comprendra waza université ya bakasi okoti singa pela likolo nazo fungola yo Pastor tika boy na opeso conseil sérieux amen ba kengeli yo pe kengela ba bango okingela ba ondeli Pastor mama so yo kinga président ko l'américain akufa na balle na pays na masana ba garde corps ba bomeli bana mboka te e pa na ye moko mboka na ye Kennedy tolo ba makambo ko mama tika bo Pastor na opeso conseil ya na sécurité le ki yote tika le ko ba kengelo na mutu na zo ba makambo mike kapash yo kanga facile na basaso na mutu na yebisi yo kozana oui na opeso ka conseil amen pourquoi nyoka zaka ne kenge makasi matambaka na se mutu toko zete mutu nyoso ko nyata nyoka comment nyoka kendaka sa beta libaku menzo te zaka na mabele c'est ça au moins nyoka kenda pimbango beti libaku jamais misu na e contrôle ka liboso na si na sima comment so ka zo kenda ngo nyata ka na sima zo ngamba moka sui tout à tête déjà rétroviseur ni nyoka zaka so kenda otara tous les mouvements li se kenge contrôler ka fi lokola nyoka za na souplesse ya nyau amen zala bon parole quoi kombe nani yo balenga ka non nyamani na pigeon pigeon pumbaka na boboto yango pona mami na makama malama nzambe OK nete so comprendre comment pigeon kombe aigle bango tu ba pumbaka kuto pumbwa ba aigle ki a pigeon mais comment na makamusu batala pigeon ka nyama boboto nana osani te melonga ya boboto bango tu bandeke yoko makam na loba ya makasi oyebi fi naozongela naolanda Pastor kapashi yokanga bien oza bakrobasi moko po yeba fo comprendre amen papa na ngai ebela bato moni libanda balabala oyo bazokelela ye te tika boy papa basala ye tricage ye moko kolo ye ayeba te basala ye tricage bomengo ya lekaka o bandeko na bango bafandi bakosa eke eza mpa na bino te nzoka pa papa na ye moko propre depuis na bomwana azalaka bebe pere azoka confesse kotya bandeko bafanda bapimela mwana makambo koyoka komema ye mingi na loyenge paki mpe makambo ya papa te papa ntango azalaki na mama bazomwana nde mwana bazomema meme mingi seki balingelinga mwana kokufa ya mwana ma balati enemi ode batalake mwana aza bebe aza likambu te lokola pere akufa babota lopango yo koma enemi mpo soki okole okoyeba babimisa kwa ndako ezalaka ya biso topesa papa na bino ndafa afanda kende domoni bana mingi bana balabala che bango balekesa mpenza propriété privée nani akotuna mikolo tu bakufa bajene babotolanda ndako si Pastor nalobela yo challenger yango peti mosusu oka bimi atali ayokaka bafuita makambo na bata pembeni na batata mwasi moko ya mosika to bapapa kala ya quartier peti nanga wana eza mpa na bino ozotala sikoyo balingi ata na kare 100 mètre okoma te mpona ebisa ovi bato wana ntango bakendaka bazanga na bamission moko lokola basoda suicide tika boye mama na opesa conseil bata famille wana bagarçon wana bakendaka na mission suka fe simba oyo babimaka yala mwasi mobali ate omoni na kinduma bimi na mibali 100 akobima na réussite ondira azalaka na mosala malonga ate omoni ye moyibi ntina sa kota bakasho suka kosimba bendeli nzambe akosala tu aconfondre bao babotola ye alakisaka ngai na piaka peme aza makambo mabe me leadership epa na ye kota lisolo bagestion na bible papa na atanga mokonzi babengane ndumba jefte abima mokonzi baya koluka ye tika boye david abalaka basi ya nzela lokuma abalaka na mbongo nani abimisa salomo aya na nzela kindumba
abotola mwasi batala suko na douche mwasi iri kuta sa mobile de vrai papa ya Salomon pena ce tonzo fait ça iri iri samso David abomisa ye pas récupérer mwasi asaki ba piège tout pas ko c'est la zemi simba te aboma mobile mwana ngo betanga botela yaya Salomon liboso akufa kanga na nzela mwasi mi balende Salomon abima comment nzamba ba iteke na nzela mwasi makangu na ngoyana mwana sagesse toi c'est ça atika na sagesse mais mwana makangu bana basi voix normal oh penda David akendaka tokanga lopangu baningo waya ba weba ke bana balabala bakosama kamkoleka bana nda ya ndako amen yango pena osololi challenge papa na tinga makameza na se makasi koyo kokuta mukili kotombola ngote lokwa kata bacha ona mutu tika boy salela paro kokoka vraiment on comprend nga très bien salela paro kokoka kokota kapena makamu na oteke koto mama na lobaka ndenge ni kotozo kende soko moni moi sans fait bandiko ya talaka ba relation ya confiance boboto bosala accord pour 100 francs kokota na ba accord to yebi likambute bala to belo kwa yepa yeba na sa edeyo on lata ngambo na ye na lata ba comment mama controlaka merci yo kanga bien merci papa oya reconnaître ndima merci reconnaissance na yo écoute na muto apesi fait vers à 100 francs amen et longi ndenge yebani boy soko bimi pia ko chula makana bato ba yeba yo mozangi atakeleli azana ko tayibana te ba ko tia ikate oya meka ko za 100 francs soko poyo la tinga mabati nyonso ko to ko leka ya sana mbongo nini c'est ça amen ya pété capable contrôler ya pété merci vraiment nazolo bana yo ozo kubisa linga oyo zo sa amen confiance que sokuta na bato profit posa na implice merci kalo na salaka boyeba pourquoi bosala puite c'est ça ke bana yaya kala tokola na ye tokola na yo ozaki kopa vanga comment on reconnaîtra ngame mama basina boboto kobunga te ndako ya mutu alingi bana kobunga te ata alambisi te bosomba mapa c'est ça botana nzungu wana so biloko etikala ki bochauffe alingi bana azangi mbongo na satu badame comment kokangama na mutu omona avance na ye bongama kipa o te akenda na gauche akima yo ke na nzela na bando mona liba ko comme ça confiance on doit la tabera gardien ni mama on la tabera yo kota na suko mba penalty na match obeti te c'est ça te olobi o solo di papa ranga te nzambe da tinzo na comment mutu mususu bokole na famille akenda ba voyage apota wanga na yo eleka mikolo ke na banzela na kwata nzambe asala esimbi yo po bengi ete abandi kobenga kalo ye bakango bengelanga te nini peso bali sakolo bo mwana mama nanga mwana papa nanga ndeko nanga propre comment kalo na fanda sa pia ko reconnaître ngate aye ko reconnaître autant comme na valeur c'est ça ko boya été m'inviter ba tona ko kendaka pa na bango te bemeno ko utanzela na bango amen ça clair ana facilité ali ambongo mutalibanda po yokufa alinga yo te tio yebani azolu ka sancha ko ba po comment to kima ma réussir amen vraiment alors belo makamba mike pastor solo là ya omoni capable zakana ba nerf solide merci koza na leadership eza pétété merci kolesa bana 3 4 na bandeko na mbongo ezobi na poche na batusu basepela c'est pas de n'importe qui mbongo bazoela ngo santé okozango mpo kesa makambo na moko pesa songa motema comment ko livrer mbongo si na paso tia batu 4 bala na bisiko ba yibi pesa mbongo utité c'est ça mais bazaka il est connaissant surtout ça nzambe pastor solo li mama c'est que tokebaka hein na oloba na yo amen bomba ata cochon yana mkomsuko la mkalo na lembi na kubuka matiti te lala nzala amen matiti osubelaki lia sko batu chaque jour les sarabango c'est ça na mbongo yebi pesa utaka te mais na suka bandi mako peka te mama makamti tolo bakako amen yama makamu susu okokama moteme bebi yo sa osilika soni na ete na zaka na yebi na inela nini yo oya na 20 francs mais libosa nga sa accident zamba tali te boboto loko sana ya linga bebisela yo na lembiso motema tika koede ezalo kwa mutu kezoke ne mbango asilisio essence sa okoma tango zola na komi na retard ndoka soko poussa nge essence la kandi accident zamba ebi merci yo ka ba calcul mabe ya makasi pena pasta nazolobela yo nzamba mono kapash tambola ne kengi amen 2023 kalate port to silisi omoni examen pesa yanga na début année nga nazo réussir yango ko parce que na go réussir oyo il faut tambusama na ekengi amen
kozaka biyamba te na toko biso awa jamais réserve ayoka titulaire jamais titulaire ayoka réserve mingi ayoka nde ba collègue ba na terrain soko ka réserve soko ayeba bale makasi nda zaka pe jogo comment batiko libanda ngana bandaka match yo libanda pianga conseil coach alobité na bebi ça pour remplacer balingi ba remplacer nga pasta na makambo yo yoka katolier réserve te bozan équipe moko c'est là ka match biso to tia bio ganola ta médaille amen amana za clair soko yeba kando zaka titulaire c'est ça naloba nini bato ba naloba nini nzambe apambolo pasta zokoma tozozo pena mayele tambusa mayele amen gali kilo bimisa mbongo ndenge la musaka mutu e koma rappel quoi net esprit amen okola mukabe journée ngo fo bika tokawa tilelo boye kene be pan changement de fréquence lipe bimi amen pan kopa mbongo ye amen ofane pe 2 jours toi e bimi amen challenger amen biloko wane koma nzamba talaka makamzi nzamba talaka te abundi ekende amen vieux entraînement ko bimaka chaque jour licho entraînement soko tsanza menyongo soko bimi ozite ba seka ko tinza menyongo azo telaka ba nyongo ko tambola na ba kope simba parce que tondi kitunga te penser sine suki ma facile et comme ko baluka boy sans frayer ko baluka boy sans frayer na top sauter mécanicien pour comme titulaire ko panza ba moteur abandaka na kokende koluka garage yenda abandaka koluka garage batindelo kwa moyibi na moyi makasi 20 tours yaka na clé 12 yekla kata amesana mesetanga zoso baninga bazoba ozazoba biso tozobo manzoto na makamusu yoso kendaka ba garage ora zokotsa nzoto nyongo fo métier fa efanda amen tango ayebaki kopanza moteur wala kisa akenda kota akenda koma maître amen pasta olingi ozana mutuka sa osomba comme grand mécanicien bakosindola bakamion fait les grands tous les mécaniciens akumaka na bakamion sa somba baye kobongisa otinda somba pièce akokita akimi asundoli mutuka 1 2 3 4 5 okomi prêtre o mituka nanga ozamba mbobongisi moko na prince challenger yango pena nasundela na bango pe komate pasta kando olobi efana ekena na ndango na lembi chance batako kata ba yaba kata c'est ça ne ba kamé tonda kisasa penda do on a lo ba maturité ba makambo te maturité pasta et bon maîtrise de soi et ya kaneni pe eza l'importance maîtrise de soi et ça on ba lo ba likambu kara maîtrise de soi et ça oh tu ba lo ba futilité merci quand on a tu besoin oh tu as ba nanga réserve ok ça titulaire ndo matata terrain solo futilité merci na koyoka pasi o aza titulaire na tinga pe anga faute o aza na terrain so apenga faute fona yoka mbango pongana to zaka na terrain eza nini yo réserve jamais na biso po ina mezaka mbongo te okoza na kope moko bibamba kando zonga na ndako zaka masache olie zuwa mama na oloba na yo mosusu akobenga defo mbongo ya kolinga kodefa te azoluka meka tuna tela bidjon eza na otani eski zalika nokodefisanga $20 te na ozongisa pe 2 semaines ayikaka testa tala ndongo bimaka tala soko pesi azwi pain ya solo naloba na yo kofuta te ekomi na koswana fundanga place susi na ye naolobelo bamakambo soko oyokinga nazoyeba no vérité yango moni évite ebele kutana na bato bayebi yo te babetele maboko merci kutana na bato bamonaka to babi ye mer kapashi boni bareconnaître malamu nande bamonaka na tv keba na bato bokola na bango bozala ti lelo bamonaka ka clair te keba na moto amoni musana komi kominimize na miso bato po yabima danger faut bato éviter plus qu'un traître merci on dit manonga te baza sakombi ata bandaka vayo yesima na koma na leadership neti yo ko la kisesa te ko komisuka omona na lopangu te mwana suka zi responsabilité ndaku koleka bayaya makasi alors makasi alors na aloba même une église soko moni moteur zo sous-estimer batuka enda salaka fo moteur oyo koyoka lelo mateya yango ya pete keba na église o moteur minimisaka makamba bato yeka taka ngo liboso fo mama naza noir sur blanc ok defo koyoka mutu nyonso yoka mutu nyonso epouillé okomona pasi ya moninga esio na motema na monoko bakaka kende ekosimba yo moko oyebi yo ngana tobandaka nzela nini po akokoma lelo esengwa boye oleka na banzela okutana bato mpe bamotive mosusu oyebi te me nanga nde namonako courage apesi omwa esengo ozongi na nzala na pusha bi courage seki mpe nakende merci eloko wana eza yango naoloba
Soko maman naza noir sur blanc. Merci papa. Naza noir sur blanc. Okuta bando comme ça na famille ke matanga mona ngaba matanga na fête te. Nakende yoka biyoka yoka. Makasi. Makasi. Kokenda kate. Makasi. Kenda ozana intérêt. Nakoma bongo. Na ole belo polele. Nakoma bongo. Koma rare kolamba nini o ba kosana fête ko kosomba te. Masanga nini nyoko ko kosomba te ba tiro na fête ozela. C'est ça. So moninga na fête présence kaka na ya. Na ko ya pete kana c'est la fufune bon moninga na pesi cadeau na baluki na zongi. Yango pena. Tikala boy. Merci papa. O mukilité. Mokilité. Niveau komi. Mokilité na homo. Neno ko ngo sepe na. Asate. Aye bana déjà. Paul bakaka na lo bano clair capable ko di manunga ti. Baka capable penda na presa musa na yo Akoninga asoka kumisi atangi na défaut. Là si bo baby saka trop oyebi. Très très. Jalousie na ya et mati ameka so lo kwa sana parte pour contribuer. Qu'est-ce qu'on comment na place moko boy. Ndeto mona ba défaut mi ba ko ba mbele ba musicien. Succès na ba na classe yo tango aussi sa classe yebana wapi ya yebani botine question en français ya répondre na ba gafo iniye est-ce que ko ina français même si monete kama jamais o fali kutu na solo bela yo o fere ya solo batali côté simbite ba na côté bana ya solo bana na ba bebani ba bana bana est-ce que ngoli kitata ya yo na kati ni kwa yo boto sundolo ki okima congolais papa oyebi ba congolais na olbetela o schéma biloko banga ko déstabiliser batu pona komona tupamba ofandaki na yo basala invitation kapashi yaka oye na yo omona ntango zoya sur 10 omona 3 ya bien o ba ko peso valeur na ndingo salaka ba ko tanga mabete baby ke fio aza combattante abundi bundi to tia appui te to ebe moi calme to pia nkate si asebi mutuka na so mindaka zo kende akoti pe na part na biso mesa to aider to considérer pas comme na valeur net biso ko eba na soke matche ko kaninyo nyonso mais au moins na kana kati wana mususa ko linga kaka sa eloko moko pa minimiser yo ebele alors pas nos vérités ebele papa na sa na que sagesse pendaka nyemelango so ko répondre tomboki akosa ko seka na sali yo je mais basoka ba choli comme on dit seka no kabeta kara na salanga d'abord ko ya nanga bino nde bo benginga na solizaki bino te na yepo ndo babilo balo ozo sabango endi na zuwa te me ko bateka Jésus ko laisse ngo mona miracle makamba osala ça de pourquoi on va se pele ko décharger charge hôpital batonge pe ma miracle ça la offere te bateka Jésus pour mo kila to moni be formation biso mo to se pele na pas ce qui mala mo yeba moni ba ko bomango no ki tika we papa maman na ole polele solo oh capage na comprendre papa na zo ma solo c'est umela pa ko yo kanga maté moko compliqué quand na lobaka soko via sengo éviter kima soko via sengo éviter papa ngana kima raté koma karar libosa ba o nyonso yebi na nani te merci kutana kana bato ba betelo maboka ta ba yebi o te ba peso valeur suka wana merci nazo ba no vérité moko capage mukilo zo mona ebebate biso nde to bebisela mukili place amen nanzete kuta pona ba place ko konama mais nyoso mabele kona nzete na désert ko bima mais ça c'est zéro pourquoi boy mabele wan mama to nzete pona ka biso to pona nzete pona ka biso pona place té bikenda kenda papa grab bikenda kena kalandenga tika papa no polele basta nzete pona na emission Zete pona. Oche olonya be eboite. Ato so pima ebere pasi apa. Dukenga pasi na rolinga. Pasi muso obwaki so obwaka maye moka abimi. To bwaka ni kokole bamanga na simanda to comme fleur ebimi. Te ba pikolo ngoko mzate so ebota mimire ko kwe ko kwe. Bum. O pikoli. Kote muso bonga mele pendo che ba filmo kelo bina tonga ka akauki. Na linga wate. Mama nzeta pona. Nzeta pona bonga kapashi. Makam na zolo bela soko yokinga. Yango moni mutu mususu moni evita bato koma na ebo tika. Evita femme koma kana ba camarade tika. Tika oui. Mutu mususu komisi ndeko musala pire que la famille tika. Maman na olo banokle. Oebe amonate. Mutu bozo qualifier mabe bobo ta sala pona ko bomba ngabino famille de bobe bisa. Amen. Na olo banopolele. Oh maman, nazaka noir sur blanc. Ebele ba bongi famille te. Connaissance na bato ndimaki. Makasi. Na vana bino 6 ans na famille boyedanga te. Mutalibanda kama loba misatu kope fungwami. Amen. So azo kela kutunga mawa na mbongo. C'est ça. Alekinga na mbongo chenga na kopa bibam.
soko na ba te ozana na loko te ko pianga te na mona muto kote musala zo côté mama o souffrir na sengi remboursement te frère nanga sala wende po sala mais bande ko mususu papa bando sengo mbala moko pesa ko senga musala o te yaka na loko ba fokota na inde ko luka na sala pona zambongo zo senga ngambonga va na sala senga zaki na ngonde na yaki te makambeza na Congo mama yango mo soko bunda esimba kengela. En tout cas, maman a fait ce conseil. Il faut qu'on gagne la papa. Il na niveau 0. Na livranga le quoi muto langwa tamba na nzela ba bandi mais ça ba mona ye challenger. Amen. Na le cas c'est sauf. O le cas nzela wana mama na zaki na kwiti. Kwiti avion ko tala ko posa la te. Ba kenda nzela ma isaba ba na nage. Bazonga na panya mbisi bateka banginda. Ko koma na mbongo kama banzelo leka. Na zaka na nzelo yo mama babadinga na dama kwata. Soko comme une raison conscience yaka c'est raison exacte ça na flou wananga to piakiari nyosa raison na kwa bébé atazo ke na moto ça na confesse que ne ko simba soko azi conscience piakiari na pona mbimbi soko poni seka sa maladie piakiari pona mbimbi te susi na libumeto na même yangai munoke yamba yo poni mbimbi wa maladie c'est que te pasta za pambola nazo bisayo obetaka bapembe moko kana loba o atoke na église oyoka ezate o matia ba challenger ya makasi po yo kamate yo ki na lo bela yo weza bar poto ya niveau likolo mama tozo kota na 2024 o 2024 to kota ekenge batu mingi okuta na bango eza ba portiser banane koboya bango te contrôler si na bi pete ba kosalo mabe na bi ka contrôler keba na mutumisa ko pesa $50 akela ta passe ya vie na okemba ko singa na sala kaza azala c'est ça or $50 pesa comme la secret or yo maku tutango bima ko kabela mutumisa 100 on dit merci na ko miki tsa pona ko valoriser mais na fête mo somona mbonga ngopa pamba amen papa amen so miki tina 50 oyamba kanti obolo so tala tele ko na enango c'est ça o tandanya na zate e ba ina 50 te on jome manga 50 mukolo moko mam papa oyebi bilo musu fotala ka ko makasi soko bwaki sa koto choliye o somo na komiki tamoni opamba o somo na ko bude o abude rabat congolais pasteur Nzamba mama soko zo kompe bilo na lobawa yango moni o ya sepe na yo zana yi amen o sepe no te musika na loba no polele musika papa tambola ka lokwa abusha dam o ke bikenda kenda bale yo fe o fele soko ke kwen o ya chere yondo dame amen idiba kwen oui tina dame wow amen so koti dam priorité OK wa obanda ko bando ke ba poto ba voyage bani o komi na dam ko sala si tour mbongo na yo amen yo ngati ko bongezani c'est ça ko bongeza ka koma na place batutu bazwaka so se bandi obongi amen ko zanga za 0 so ko zana 1 wa zana 9 bino tu ba chiffre mutakele ya zate so zaki zero ndali bungu tulu amen mais na za 1 pas na valeur zo 1 baksela 0 bima 10 ça sombe eloko amen boza na bino ba 900 mais na za 1 na igala 1 mais na ko za utile po biso to komba chiffre eko somba amen dola nini boya muti soko sale compte azate $10 $10,000 tu ba dola ata mama baluka ngo ya ona ebisa yo kengela yo surtout likambo kengela kengela yo contrôle technique amen na ebisa bato ba coopérer muke ke ba ko kotana ba sentiment bato ba mbongo ko leka ote c'est ça okendo kwa na fo pour pamba likole sengo zalaka soko comme si métier facile okomi ofandi babenge pona kwa pour na liambo basi ba yebinga elonge sali kombe comme tout la remboursement onyokomaki na ngana zongo selo sengo nyoso po mukile suki soko kufia buo pia na mona patron boya batukozana bango bapoto ba Canada mukola kufaki ba papo bazaka bakola na morgue bagamila ya nde babalokelo kwa mona mukia bandi physique tola tela mbakule ni bopesa veste na pantalon ebemba patron etanga balatanga bilamba na voix you soka la mukia boye na ngawa po na nini ba camarade na etu ya mbongo bakotali na musika lokolo kufike kende même ndako asomba betela tola komi mopaya baluele sa de fête lokamo ebemba muyibi to ya liboma tina mbongo nini soki na leki na lie ngambo na bino wapi vraiment mama tolo bakana na ko bomba ti wapi na zaka piaka na bomba na komi kozwa na sekate c'est ça mama koni koza jaloux boye jaloux ya makasi mama mokili na jalousie ya kosaka ya bibi simbongo na bibi sinanini esengeza yanga akoma lo fundu mama kando lobi
soko za pia ka kengela ba périmètre ko landa bato ba mona sans faire na pétété surtout ça oko kweya nakoma kengela pia kela zana métier bo yokanga soko za pia kela zalaka koyokela no mawate amen po soko fandi sio na moyo olandi sio nzala bimisaka yo obayabaka lokwa kame ebungi nzela okay tango okende kopo zoli yo zwela yo mbongo koliesa ona esengo na ote pimela su yo mbongo meyo mto ozwi amen nakoma pimela na uti na zwi 10,000 francs na pimeli nga na isengo nyonso na leka ya 3,000 na bombi 7,000 eza lokola na bombeli nga venir alo ya lobi tango kobima su lobi 7,000 ekomi 7,014 tango kokende betie ekomi 1 mois so na komi na fois 200,000 na bongi te me kotala bandeko elongwe mpo na nzala 200,000 ekomi kolesanga bagout différent bolambi fufu na bitinda kwanga entata no fanya bakotala ki ya yezo ezongi na bongi te menzela venir ebi mabundi pe ebi eye c'est ça la vie o comprendre nga eloko ezangi biso babola poto progresser amen so oya komi na mwa métier ndenge efandi lokwa nzamba asali mo ba métier monani tokomi siko kosa biloko lokwa bato babonga poisa ata na kwa elobi métier kobimisa mbongo bitambola natambolaki natika bafi nanga mitambo na bato nyonso kozo faka telefone eleli kotango na ebandeli tokendaka makolo banda totika mitambo komo kobenga so na chombo ntango mbongo ezosonga fona rembourse nzoto boyebaka bato te tolandaka te mama ozala mwa milo nga mpe kaka ndenge olobi memaka yo na limiti na yo futela na kote mbongo kotikala ndambu mwasi ya mono kilo makasi kokende kofuta na esika bato baza ebele te oza na ntra mabe merci kapashi nalobaka ngo claire nga na futa na bakomine moko na bokoloba mpo bokoloba afungi komine mama soki amfungula ebandi nalalaka te nakobima na ntongo na kabwani kote opembe lokola bachaussette mpo mai ekomaki te na niveau oyo nalalaki ya kotelema vraiment challenger mama ezali bakwa la vie mbamba kaka ekosimba challenger atalaka pasi ya vite atalaka lobi ekobota nini challenger soko moni challenger bandi kobeta masolo pasi alekaki lobi kotambwana ete goigoi atambolaka na ville okwa nostalgie moninga na nga biloko na eleki lobi soko omonaki ese eleki challenger aza ntongo etangi toke olia te kope kozala wapi challenger atalaka teke natambolaki makolo so bosi bokomi bomba dose challenger kuso kobeti seka makolo nde botambolaki fasilika ozopwata vi nde ndenge nini challenger abombaka badefo toke tokoma tanke toza nzambe aza kopi nde kopesa lipa alors nazoloba oyo basekre ya kokoma mutu na vie eloko ezangi kaka nzambe atikinga nzambe atika ondo daye te basambela baluka mbongo todefaka nzambe biso tu makasi ndeti mbula ebeti ti 13h nga na bi mutuka oyo ecorse kuta elongwaki na tshabo eboyi na bi oyo ezwanga te na kobima alors pan yango oyo bape changement de fréquence makasi copine de cop mama nawa bano polele mama na challenger ya tembe andimaka ngo tala yela na ba dossier to panza ka dossier tala ba dossier ndona tala kona yina malamu na yo mutu same mango na buzoba c'est ça poso ke yindi na sana ber na kati to ke yindi na ola ti ba kapasho na so ba no polele ya mwana keba nzamba pambola oko pasta batu nyonso ba kolinga sengo na yo te na ba no polele yango penza webi mukirite merci papa so la biloko pamba na moto pesi batu kizunguzungu me babimaki na ote na tongo c'est surtout ça la musa bango 5h basiriki obimi na sa mvula obeli fièvre kotambola moboyi kovanda oki okangi motema ozosonga na sachet me nzoto ezolenga lokola fièvre obope kolongwa 1000 fois kosomba kisi na pharmacie mpo ekotisa manka mapa ya nyongwa mapa kaka na mai ya moto ya fufu nde osengi lokola eza technique ya kokola tielanga potopoto ya moto kaka na mai ya fufu balongoli kopo moko sukala sanfe etondana bafourmi salutu ntango ozonga ezako na ntongo ye na munoko moto ya potopoto ntango ezokota milingi ebimi ale maladi ekini challenger apres badi apoko eye parce que omwana papa oyei cucuaka nazali nanakei te challenger mama nayebisa yo yango mpenza yango penaloba oya koyoka ayoki tolobaki te mama tolakisa bino nini mama tozolobela bino nyonso napostile bino nyonso bafu esili
Gazo na postile. Na ya postile ko fotenga. Otate yange pe mana potena nu. Ye. Challenge. Mais to bona no kama to pem. O tena se. Mama. Lero eza lokwa Kongo alango na ko chema boko na po. Na poshi. O boy nao. Na ala mukana. Nanzela kudi to moni lipa. Amen. To linga makamela so na logique poto leki nanzela sa appui. Amen. Amen. To nanzela o mutoki na courage nde salito zala. Amen. To kota ndika moko te ya fraud po ba kino lata biso buzoba na makambo to kembi nango kala. Comme na ko kanga. Nde na oluba. Amen. Na boso ko leki bala sa ko musa. Ya kota na fraud te. Oya nga boyebi. Na leka. Personnalité na ngande sana sala. Donc nga ko lata ba buzoba makambo belete. Merci papa. Papa, je n'ai pas polé. Merci papa. Ça l'a quitté toujours. Amen. A quitté. Ça y est, bango mais a quitté. Merci. Ça y est, na 7 groupes mais pas na a quitté. Merci. Amen. So Oyokinga. Maté alelo. En tout cas, ouais Yoki. Na kena église de même moi. En tout cas na so tambola bona nzamba zo sepela. Ka yango wana. Toli apete kezongi. Et c'est mon antique fanda. Merci. Yani sika muso ke ba cholo songa nda kucha misiki voli makasi bina yo moko. Pastor Tikaboy. Na lo bela yo. Tikaboy. O mizongi sele sele. Energia ese. Tama sabi na nore sene batanzela mwana basko ba miet. Tiri baseka yi ba yebite. Yere esengo. So ozane bela mbongo kolata propriété ba ko bengo na batunyos. Merci. Luka bilamba lo kwa ngiza kama zo mbongo linga na sache moko mabecha na lipe, na lipe. Tama zo leka akomi libo manga ne mbongo ele. Même soda ma benga yo. Oso to benga ko chaka sho kilo pa pamba. Chando. Voilà job mystique ba jena Ça est la jango. Balobi soko zongali ndule. Azo fete nini oli kamanga na motema. Na ko gana benemi ya solo na ko senti kenza bazo sana nga. Na bonga na ngata me bajalu babi mitika na bina pona pile bango. Changement de fréquence. To kutana baka o zamba pa. Oh attention. Koni yango te. Ngana ko ta attention. Ngana bela fese na makamba bat. Yo. Ngata na tante mama na yoka yote o ata mutu face. O comprendre yango. Pastor, ozana manzini. Na dominanga. Merci. Esengo moko te ko pilenga ngana ko pilenga. Pastor. Na lobela ote. So fa na quartier bangungi. So okay, so zongi na mwa drink. Ergo lala na mwa kwiti er bangungi ba ye yo conscience ezati. Ergo yana 5 euros zonga bangungi ba ke. Mutabobo tala ba soki na bangungi mabela ka malaria. To ça ka vice versa. Soko lali muke pa pokaka 3 plus. Ozaki conscient malada et conscient en. Soko comprendre ka. Sukanaka. Oh sukanaka. Maman. To ba challenge ba tambola boy. To le kaka ba moy 3 fene bela moy ba miso ba batami na sanzete. Yo zo le ko za conscient. Conscience donc na focaliser na makambeta limbongo. Na otateke nzoto ke na ngawa. Moya makasi na zoka te. Nzoto pile conscience pile nzoto. Pa so mbongo bimta fa na poko le conscience. Na tamboli trop hein. Wana loko de na kati. Tu le kipete bande tongo hein. Moi j'allais go na sima. Ena zaki na nzoto na kote lokwa na koma. Koma boy na vie. Amen. Kapasi na ba makamba mike. Oba kura likolo. Oh tena nga likolo hein. Makasi. Kabeti ba biloko moko koko kafo yo yebi. Oh bena. Pesa ka Polanda. Comment m'appelle dit que quoi yoka mama original version kapashi yoka. Merci. Et c'est mon antique en sepela. Oh ini zokana lobi cha musique dina. Lambelo ko mususa anniversaire ba kam. Osombi ngo cher be po anini. Oh nga kolombo na lamso mabeza wa. Na kamo habatu. Pe olami na simoleka mukia potike su bango. Merci. Po kamo azaba bakena banyongo. Ba on robela fait ça va yo. Ba o ina me babeli su AVC. Oko kabela bango AVC na kolamba. Mama o makambo. Opena terrible. Oui, na biloko lokumu mo choli yango. Vraiment. Delu tuka bozwa. O ba lota yango lix. Ba lota. Ba mwana monta mbongo comme tozo tuna komi na ndengeni. Fo babela. Mama penda pa moyen. Aki na ninyo te. Ali ta pesi ubiso. Apesi job mystique mutuka te. Mutuka cher boy. Akabeliye. Mama ya komo pusango. Kenda nango. Pourquoi nani te? Côté to uta yo yebi. C'est ça. C'est là les kabayi tinda ndima. C'est ça. So na pesa ki nubata tu abino nini. C'est ça. Comment bande ko barata kabuli pambola ndeko na bango batamusika nde bazwaka. Et c'est la
poni po bandeko ayaka na idea ko China wana mususu ayeko zo mayele merci na taille na moto azana quelque chose on a tingami na ye na kobimselo kwa mbamba matali confesse bandeko te onda linginga merci ça ka pourquoi famille soka ye kosenga okokabela kabela ye kozana pasi eloko mongo tinda aboyi kokende po onge etinda sokobenga ka moto okuto oyo ozokemba na opiaki rien saelanga asali bino na peki bino $20 namoni likambo kaka po bosala boboyi na bengi mutu alibanda era likambo mbongo baye anniversaire fête bayaka va kuto bengi bango te sika boy naloba na yo oyebi penza mama naloba no clair oyo salaka na yo akozana soutien ba fête te avana bana ekana epeso pesa tabi ke te mpesi mbongo ya utaka tokembaka bino bozo beno pe bazaka na munoko bakitira muto bozana yo bakasi bana bapoya longwa oshike baya tu va faire chiquer baya bashite eko longwa mutu apesa ke lupemba ye po aza fidèle na makambo nyonso lokwa nzambe atali tutanisa pan en ye ba mokili tokoyokinga okomprendre te oza moto ya niveau likolo nalobi na okokomprendre te makambo naloba euti yango tozobimisa basekro sataka nango na lola fa batimbele nzoka nde yanshi moko ayeba dayo te oza pena ange makambo oyo pastor okita te boye nzambe atinda napesa babriefing foyeba odose toke na nzela oyo kapashi keba tekengela kengela nde makambo kolo yo okoyeba yo te libana no nde pesi makambo efandi je te dis kolonga na oyebanga te oyo nyonso osa opana ezomona yango normal papa timiseso bimesra akoti wapi asimba nini bamise na nani pourquoi boye pourquoi kaka ye pourquoi baninga se smete kaka ye okokama na be balakisa yo na be bozana na bango na bato batinde ko abe bakomisa ekiri bakolata boboto ya kolinga na pona eni na yo merci bazaka ba traître bango na bango meta bango ni moko zo pila bango bango comme ça bango moko lokwa union sacrée to sanga to ko sanga yo en tout cas merci on prie bien tobe batute basali boboto maman na en tout cas nalobi Hérode ba yokana kutu na pila to bazako lobana te pona Jésus akwe sika boy ko sauter ba yokana ka comme ça binemi na on a réconciliation pona yo merci ba ke église te makamu ndo zo mata bango na pasi ba komi na réconciliation to ko isa ndengeni na mikengela mama na aloba na yo 2024 kengela frame na lolemo na keba na ba réserve merci nga mutu naza na kati nazobeta bale yo supporter oyo olakisa ngai kalo bazwaki bato yaki te ndenge nini nzambe waza matoi ayoka tuka tolia pete base pesa bambote na bango bambote na bato nyonso pesa basu bambote te moko kanga mbote lokwa kolia voyage bango nyonso oyo kokokeko ekoki so eza moke kolia mwana moke soki tirikongo eza monene wana mbote ya bato mine ya minene lokwa bajo so eza ya milai so mbote bato ya milai soki ya boye nyonso tuka mbote tozali ana parler du peuple awa bato tu bazalaki ya bamoni merci en tout cas base umela merci wana siki donc tu peux se bambote belé ba challenger bela wa donc on est ensemble base tande na toki po mateya eleki likolo changement de fréquence mama Yvette Angusi en tout cas to pese bambote na funa numéro 84 te mama oyoki toli bato nyonso balandi biso bayoki toli pasta nzamba mona otimbisaka nga du jour au jour surtout eloko olobi ke tozala biso mbaye na linga tokweya nzamba mona yango oko base mpo na yo nzambe mpo akweyisa nga te jamais soko okwe makambo ebebi merci ata lokola bima na valeur pasaka na voisin tika boye soki atikali ye moko akomi na défaut ata basoni bayinani fo bazala mpo bakendaka na likambo mbango mpo bamema nzoto noki tika boye wana so ndika mosusu nalobi kaka po comprendre makambo okopela oko nalobi na o wana sagesse ya likolo merci soki ekomi na beki mabe okomi na défaut moto okomi retard likolo eke wapi yo ote ezala kaka epesana nzoto ngai kote akope komi na baretard me ntango ozalaki de mbango baswana babomana soki bazali yango nde challenge merci eya na place mosusu kare eza te makolo kwa bayokana bamemi lokwa motere merci okomi
nalekaki katikati mais eza na meki danger namoni kengela oyo topesaka bashema makambo eza ebele ya koloba mama tokofungola batuka bayeba mpe bacomprendre surtout na biso soki exemple ekboyi makambo ebebi ndako mpe simba mama moto ya train bayokaka mama mingi koleka papa na bana soki oyebaka te mama ata aza zoba bana balingaka mingi fimbu nini babeta moto aganga papa ata mona mama te mwana ata kola bebe papa fimbu nyonso bakobeta mama mamona te depuis bobebe pourka aleli papa te makambo te oyo civisme likolo ya makasi on église eza te okozwa wapi mama na ndika ya te kane tese bango ati basala erreur te bakakufa liwa nzinzi okasi wabetelo maboko nzinzi akufa likola lokosi akolanda ebembe akopola na kunda soko comprendre nzinzi amona ebembe bafongola bi chance akodame yango akota bwe naye na kati wo akende na mowei sa maladi likola lokoso nzinzi lokoso akufa sa maladi likola kolanda ebembe akopola na kunda yoka loko na lobi awo Capage TV. Capage TV.